Mbote bandiam déjà été mafuta sekezali obino la grande dame mais avec un grand G car na cadre actualité nzambe amona papa mbolela ngai bino bandeko babolingo to lisusu lelo pona kopanza sango pona kopesa conseil les amis ezana lisolo moko zo kotambola na réseaux sociaux yande ona biso congolaise na kombo ya Sarah Kanko nde ona biso oyo akufi et ba spéculation bino boyebi congolais kota kopanza sango ya makambo o azoyeba ni tenani ya butisa tozalaka makasi surtout ba chronifuati ba chronimama ba youtuber bango nyonso wana bandeko et vraiment généralement ba exception ezali mais généralement balinga kozwa ba information na source te ou encore tolinga kozwa ba information na source te na métier na kati parce que ngape nazali chronimama et ce qui est très dangereux bandeko ndeko na biso akufi et basango zo kotambola en disant que akufi parce qu'akene ko salisa chirurgie akufi parce qu'akene ko salisa ko katisa so pe ko bakisa donc muna mto opesa version na ndenge naye akene ba misusu akene ko katisa ba misusu akene ko bakisa ba misusu akendaki ko salisa opération so ki ya nini en fait c'est compliqué et pourtant so botali ndeko na biso botali bien bon mona ke ezana esika moto o akolongola to akoluka ko bakisa eta mwasi elle est belle de figure et de taille, très jolie taille qui toque moi sur ba rondelle ba forme bien taille bien nini yo ndenge ba lobaka wana mwango kiminga donc nzamba zo penda tanko kelai aza mwasi aza naturellement belle de sans make-up olulie ozui taille ana sima aza na bassin aza na ngwende aza na nyonso wana eta mwana mwasi kitoko makasi. Donc, azan eloko ke no bakisa te, an eloko ke no longola te. Et ndenge ya famille na bango ndenge toyoki. Ba presque bango nyonso bana basi na famille na bango baza ba forme ya balolenge ya boye. Et pour la courte histoire bandeko, na omero lo bango na mwa lombango, eloko nini leki, o memi e précipité ndeko na biso, et memi na liwa o bato ko interpréter na bandenge ebele. Ce qui fait très mal, pourquoi? Parce que mutu akufi bandeko, mutu akufi. Bino boyebi sango aliwa ezali sango ya divorce c'était ou encore je sais pas. Ya mwana mwasi mo baboye na libala to ya kop mwa musala ba licencié o ba bengani non. Liwa mutu so akufi bo mone soute. Surtout so azaki être cher. Imaginez baboti na ye bandeko na ye bazoyoka ndenge nini sikoyo bayoka bato bako propager ba message ya oyo bato bako loba wana ce qui n'est pas du tout vrai et na mitema na bango esa ndeni bandeko na ngai c'est vrai au cause de information aux libre ya ko partager to ya ko beta lisolo j'ai toujours conseillé en disant que to lingaka mingi ko utiliser ba supposition. Oui, toyoki balobi boy mais toyebi te soki ezandengo na ekosunga makasi. Mais bon mona batu bako confirmer bako affirmer marambo oyo bako maîtriser te ça fait trop mal bandeko na ngai. Pour la courte histoire, on a vu soit moisi. Elle a 25 ans ou encore elle avait 25 ans parce que otiko kufa azaki marié a otiko bala kala penza troté na mobali na ye oyo actuellement azana Canada. On a vu son mois-ci, Aza licencié. Je sais pas, Aza qui licencié, bon comprendre kaka. Linga la yamo ils appellent à maman monango. Mais on a vu son mois-ci au côté qui a vu son Aza qui licencié. Et attends la classe, à Silisa, Aza na mobali na yeba fiancé ba yeko balana. Mobali abana ko sala sika bien, mais a décidé atika musala akene ko vanda na ye na mikinza mputu. Précisément na Canada. Et il s'avérait que atika gobala mwasi na ye et atika ki mwasi na ndako na ye moko te ni pas ba parents na ye ba parents ya mobali j'allais dire mais ndeko na biso mwasi akendai ko vanda et pas ya grande sœur na ye donc ndenga kufana akufeli et pas ya grande sœur na ye sa cousine et bino boyebi to ba bantu cousine cousin baza bandeko. Donc, qui n'est pas grande sœur na ye abotami na famille à 9 enfants ndenge toyoki et azalaki fille unique. Imaginez moi sika moko na libota siko akufa et sa famille ndenge nini et sa famille ndenge nini. Mais on a vu ça mwasi
quand on a autolo balamino pour la courte histoire plutôt que na ngombango tolinto yeba cause ya décès et plutôt mais on peut ça tolindenge to mesana par rapport à la précision na ba ma misusu eza vraiment trop d'importance te ya motu ezali liwa ya ndeko et akufi na circonstance nini et puis message nini to pe leçon nini to ko tirer nde muto c'est important to boto kota na ba détail kili surtout que tozo maîtriser marambo mususu te parce que azali mwana ya batu ya famille ya batu biso toyoki ka sango na musika bino boyebi sango musika ekomelaka batu oyo bayoki to bazwi ndenge esengeli te ezala temps mingi ezalaka temps mosusu balongoli 1 babakisi 1 ça a toujours été comme ça quand nde touti koloba ya motu ezali likambo tolii toloba oyo ezoconcerne liwa ya ndeko ndeko na biso ya mwasi na début ya semaine je crois ezalaki lundi et si je m'abuse pas camarade na ye oyo nayebi kombo te me ndenge toyoki sa copine ayaki koluke na ndako la copine en question a pe marié ntango aye koluka ye boni sara ya ndenge ezala kaka babimi comme d'habitude et bon azalaki ti babimi bakei sa grande sœur azalaki ti abimaki certainement kende mosala et babimi bake na bango ntango bakei na bapokwa ou encore après midi soir mwana mobali moko moto aya kozongisa ye bizarrement ntango akendaki avec sa copine mais na kozonga mwana ya mobali moko moto aya kozongisa ye kande bomona na baimage ndeko na biso aza mbinga mwasi et le monsieur en question ayaki na ye na mutuka te oyo ezalata balouer taxi non azomema ye na mokongo s'il vous plaît aye na ye na ndako ntango aye na ye akitisi ye kaka wana et bon oyo abandaki comprendre te mais qu'est-ce qui se passe ndeko wana ayebisi eke non en tout cas azolala aza na se ya anesthésie ya nini ngai na yo bon bino boyebi ka bon azoyi mpe temps peut-être ya koluka kopose baquestion kilikili te na ndenge mwana mobali wana balukaki akei na ye alali ka ndenge amilalisaki wana quelque temps après sa sœur aye koya aningisi sara azolamuka te aningisi sara azolamuka te atuni bonne mais eza nini alobi non na ba air boye camarade na air ozwa ye mais bizarrement na bapoko mwana mobali mo moto aye kozongisa ye alobi kaza sous anesthésie mais mwana mobali yango nani opozaki question te en tout cas maman idée ezalaki te bakende ngaliema bazwi ye bakei hôpital kei soki ngaliema soki hôpital nini nde toyoki ondire ngaliema ntango bamemi ye kuna hôpital esali constat bayebi bango ke non moto boye na ye aya ebembe déjà donc ti bouti ne bisika bouti ne kuna azali déjà ya kokufa amowei nde fallait enquête esalema et vu qu'elle habitait chez sa sœur maman na ye azalaka côté mosusu le temps bayoka basango pourtant bakote kosolola na mwana bango soki les jours d'avant même mes belles familles na ye particulièrement bokilo na ye ya mwasi parce que ndenge toyoki bazalaki vraiment en bon terme et babandaki kolinga mwasi na bango mingi banda olingi makasi parce que c'était prévu akende korejoindre mobali na ye donc esali mbutu esali pito pale na famille esali vraiment trouble perturbation ekosakana te parce que so ezalaki ata moto abelaki on peut comprendre asalaki accident bien ki kosala pasi mais kaka boye diku moto anormal santé bien azoseka azosolola baye kozwa ye babimi bakei aya kozonga ebembe na ndako franchement bato bazokoka kose situe te donc baza vraiment troublé et ezosala pasi et les gens vont proposer des informations en disant que ti bazongaki ne wana abandaki kotanga makila ti bazongaki ne wana bino boyebi bakongole ti bazongaki na ye wana azalaki na sa anesthésie soki ya opération ti en fait compliqué mais vraie version ezali oyo camarade na ye kozwa ye babimi bizarrement na retour ezali camarade te moto ya kozwa ye c'était un homme et l'homme en question va dire que aza na sa anesthésie azolala kolamuka et pourtant c'était pas vrai azalaki déjà on dirait ebembe basali ye nini bakendaki na ye wapi awuti wapi soki camarade wana ya kobimisa ye te alingaki nokufa te camarade en question azongisi ye te et na minute oyo il paraîtra aza déjà na maboko mbila bazosala baenquête normalement autopsie nde moto ekodétermine soki baviolaki soki baetranglaki soki basalaki soki poison parce que mikolo surtout babiloko neti bapoison na Congo wana donc blague te soki poison tozoyeba te
et autopsie pardon et redéterminer et le quoi. Donc bon allez toujours scotché, branché, connecté na MDGD TV mafuta sika une fois aujourd'hui précision ou encore conclusion il y a liwa de konabiso toya to mega ko informer pe ko éclaircir conseil to repé ces années bandeko makomi ezoloba celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Kozana ba camarade ya mabete. Mais il faut aussi faire très attention. Moi je conseillerais même s'il faut aux ba camarade aux malam ça va t'épargner de beaucoup de mots, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de réalités, de beaucoup de choses. Les amis, moi qui vous parle, j'ai des connaissances. Et nazala en bon terme na batou. Tellement na linga problème te place bat bazali. Mais master ya master en tout cas nazana master te. Mes enfants savent, chez moi, il y a un mouton moko ta yaka. Ndenge zalaka, camarade maman moko yaka. A existe kate. Azalaka te. Na peine sika moto onga na kendaka ke non so na zate bana bayebi ke no il faut zalaza epa ya mama Chimène. Mama Songolo. Azate, azalaka te. J'ai des connaissances. Tozana ba ami oyo ya musika to sololaka, surtout na YouTube to se familiariser na bato belé o kena. Na ba téléphone kaka mais kimasa ya oyo to yebi wana ya ba Congo ya ba Afrique wana bande ko ezalaka te pourquoi pour na ko éviter ba problème na parcours nanga na ki mama nanga na ki mukolo nanga j'ai eu une amie moko kaka oyo to komara plus que même des amis mais la façon dont on s'est séparés ezala tellement mabeke j'ai décidé dans ma vie de ne plus avoir d'amis. Bandeko, faites très attention. Faites très attention, Mokili. Oh, et ça tellement na mambo ibele. Année passée, ça a une jeune fille qui a koufara na kombo ya Dodolina son abosanité. To salara émission na e. Et ça qui peut faire même histoire à peu près na oyo. Dodolina a koufi. C'était une fille qui a ba vingtaine d'âge. Ouais, 20 ans comme ça, plus ou moins. Entre 29 et 22 ans. Atika mwana bébé. Une très jolie demoiselle. Moi si wana lisolo ne peut panzana akabo ba youtubeur basala ba émission azalaka fi à vitesse, azalaki ndumba, azalaki fi à mobulu, azalaki fi à babar, azalaki c'est vrai. Koyoka lisolo, ko mone pa na bango parce que to sala émission, to so pa ndeko moko wa kenaki tina ndako tata na ye parce que maman na tata na ye ba fanda isika moko te. Et ce qu'on a compris, maman on dira botaye na tata moko boy. O azaki pe na famille na ye na bana ye. Et la maman vivait chez elle aussi. On dira ça na moi na kara dodo wana. Et la fille, c'est vrai, c'était une fille oyo. Abanero mi bokola. Koyo kakaka na komona, azemo moi ça abanero mi bokola. Toyebite bino bobi kongo na ba mambo belé. Mais kokufa na ye, c'était pas que akene ko se prostituer to akene ko sala koluka soki nini, non. Ezaki ba camarade ba bomisaka e suite ya jalousie do à peu près même histoire ba yaki ko zwa epe kande ba yako zwa Sarah o ba bimi ba kena ye do azonga souté ba lokota ebembe na ye na rai kota paka juma après quelques semaines ya enterrement na ye ya liwa na ye nde ba vérité ba e ko bima ba version e ko bima qu'est-ce qui s'est passé donc moi na on dira za fille de chance mibali ba na mo ko approcher ka e mingi vu que azaye na ba master ba na kotambola en groupe ndenge ezala kaka mais bino ebika so boza moins 3 4 et que ba chaka miswe pas o wana vous comprenez comment robota mo elo mo be na motema siko ba master na ndeba comment déjà olingile ba bula bien te yepe aibi na yelo côté siko ba na omona na mo ba mbongo na ye mo ba 200 mo ba 100 ba na vraiment omona na ba mbongo ya bien elo nini lekaki mukolo wana ba se retrouvaka na dépôt ya mama moko Songolo. Na habité zaki dépôt biloko nini bakina ko somba biloko je sais pas trop mais tant ba commis na dépôt bon ce qu'on avait compris on dirait zaki ba master na ende batu ba montaki eloko wana il y avait un policier bisiko bango bazalaki oyo alukai ko botola mbongo non seulement ko botola mbongo a abusé abimanaye en fait alingai nan abimanaye la fille ne voulait pas. La fille ne voulait pas obima nanga na mamuni alinga kité et comme il y a ko brutaliser
et na ko brutaliser wana abotoli mbongo azali na mbongo ya mwa ebele na maboko ina faire ba 200 plus dollars abotoli na mbongo et puis aye ko abuser aye ko violer na nko ba camarade ne bazala wana ba intervenate na ba batu misusu et kaka na ko abuser wana ne police wana bomaka ye donc certainement auto comprenant que ça que ba mastana na yende batu batinda ki bas eloko wana sale mandingo wana bazwa mwana batu bakina ko bwaka ye na rai s'il vous plaît pour nini ba camarade mwana na kufa ti lelo histoire esila ndengo wana ba fille wana après ba ki ko parce que y a eu des témoins batu mususu ya moko bazalaki wana nde batu babimisa ki secret oyo nde salaki ba ke kanga camarade no azaki proche na ye oyo azalaki présente o akende ko zoyer car ndenge lisolo ndenge na biso mwasi eleki ba fallait ba na questionner mais neti koma mambo moko ndire koma yiki mo bato likolo ba koma yiko kota ngo bo ba fi wana baza mambo ebele o kaka ki camarade ne wana peut-être azali pe likango ya ba kondi moko ya ba colonel songolo ainsi de suite lisolo ngo pe silaka bo vu que la fille aussi azali na famille moko pauvre moi sona na ndimite bakanga ye so bakanga ye ta muso asala ne moi 2 jours 3 jours na kasho batika na bango lisolo esila moto akufa kenda une vie ekenda ka bo atika mwana na ye ya bébé s'il vous plaît mama na ya tikali et na mwana wana ya orpheline maman ngo pe na ana na bana misusu en fait compliqué tabota la niveau batu bakenda komilukela ba problème na vie yango bandeko to ekoloba awa bandeko na ngai bino bolandaka biso faites très attention mokilo bozo mona ena mambo ebele muto azosekisa yo motema nozo mona yango te bible ezoloba le cœur de l'homme est tortueux méchant de tout qui peut le connaître ya que Dieu muto azolia na ye muto azoseka na ye oyebi oyo azokanisa te bandeko toyeba na bilongi toyeba na mitema te soki nzambe afungola mitema ezala neti bilongi omona nini ezoleka na kati ya motema nde tokimanaka na nzela nde eza na bato ebele tokolinga kute apusa na pembeni na yo yango les amis nako ka nde na mesana koloba na bino il faut osambelaka ah oui la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Quand tu as la crainte de Dieu aux amoutous, c'est vrai, il y a pas mal de mambo spirituels les autres échappés. Mais le fait que tu craignes Dieu, le fait que tu honores Dieu, Nzambe pas qu'on honorer parce que Bible zoloba, j'honorerai quiconque m'honorera. Tant que vous honorez Nzambe, Nzambe qu'on honorer comment? Tant que vous plairiez, il y a pas au en sorte que vie na yo est à sécuriser. Les amis étaient ça. Nebiso ba misusu beta musone to na bomo ite. Ah oui, parce que balingela biso babulu, balengela mitambo, oya kosutuka ngo après, oyo koyoka basomo ko yo mo tikela muno ofunga ma série, wanyo sonini Nzambe mutabatelaki. Bande au conseil nange ezali éviter trop d'amis. Éviter même les amis s'il faut dire. Parce que mukilo bozo mona motema ya moto ka Nzambe moto ayebi. Eza na batu mususu otali elongi na ondima te balaki so motema no ondima te tombeau blanchi. Alors faites très attention. Surtout à moi si moko ou à moi mobali moko Nzamba salo ba grâce. Au force yelo roté. Tu attires. Wana bangenge no zala bangolu na yo, ozana ba chance na yo. Et batoza tout autour na bango yo quantité bazo mona yo netike non marbo ezo ken moi bien par rapport na bango tu oza sir ba osepela na yo. Faites très attention. Et na nyonso yaya lié ba ko Nzambe liboso. Yeba ko Nzambe fondement to pe maboko ya vie na yo. Yeba ko linga Nzambe ko kangama na ye abundela yo a épargner pas délivrer na mabe. Poto chité et un passage moi ezolo je crois dans le livre Isaïe qui former des projets. Ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Baba Kisi, car l'Éternel est avec nous. Quand Dieu est avec toi, ba projet, ba ordre, oh ba tu ba kokanisa, ba kokana monda molili et ozala sans effet. Pourquoi? Parce que Nzamba zana yo. Yaya kangama na Nzambe. Pour lobby, ka yemuta yebaka. Moi si yo 24 heures avant, ayeba ite ka lelo o ozale bembe. Ayeba ite lelo ozala morgue. Ayeba kite. Donc c'est ça. Nzamba pambola bino, abatela bino, surtout abonnez-vous massivement sur Zembano Liboso, ko hésitez. Et moi like moi libonné ça l'ara bien. Moi si gestion sur les ali bande otoyo karanabiso. Moi c'est la grande dame et na moni non bala sima. De bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir, à plus. Bye.